Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zumel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zumel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zumel 1000 totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zumel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebo mesana kolanda radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo tokotalisa bino ndenge nini lolenge oyo ba opposant congolais bazali kolinga kotiaka ka mboka na biso na kati na kao likolo ya ba histoire na bango ya makambo oyo ezangaki na pe ya lokuta. Bandeko babolingo boyebi ete ndenge bino moko bozali komona depuis mboka na biso ezala Congo, bino moko bozali komona ndenge nini bakonzi na biso lelo bazali kosala makasi mpona kobimisa mboka na biso na mikakatano oyo tozali na yango. Lelo tozali komona bandeko babolingo ndenge nini bato lelo to ba opposant congolais bakomi ko manipuler mwa groupe ya bato tolobi malamu mwa groupe ya bato pona kolinga kotalisa na mokili ete Joseph Kabila nde abomeli biso mboka. Joseph Kabila nde atie mboka Congo na kao. Me tango tozali kotala bandeko tozali komona esika nini lokuta ezali kouta. Bandeko babolingo na banzi ete na ye komona lelo ete Congolais nde lelo azali kozongisa mboka na ye kaka na kati na pasi. Congolais alingi mboka na ye te. Congolais azali nde na intérêt ete babenga ye mokonzi mbongo ya mboka azwa tia na mabenga na ye po ete ba peuple bamonaka ete atala moto wana mokonzi babetela ye maboko alors que bango nyonso bazali na susi ya mboka te. Bandeko na ndimi teke soki Congolais oyo ya solo ayebi lolenge mboka na biso ezalaki lolenge ndenge bato ya deuxième république basalaki mpona mboka na biso ba makambo mingi ya mabe basali ndenge bazalaki kozwa bambongo ya mboka kotia na mabenga na bango pe kosala rien na kati na mboka pe on peuple bandaki kolela koloba epai na bango kute bandaki kolobela bango eloko te. Mais lelo oyo tozwi bakonzi oyo bazali quand même koyoka peuple bandeko pa ete soki lelo bazwi ba makambo oyo bakonzi na biso ya lelo bazali kosala na kati na Congo bandeko okoloba ete nzambe merci po ete nzambe ayoki kolela na biso bandeko. Bino bokanisi na tangu ya deuxième république bino bokanisi makambo tozali komona lelo balingaka kosalela biso yango soki Mobutu azalaki kaka na bokonzi bandeko. Lelo oyo bazali kolinga kokosa batu kobimisa koko Tshisekedi ke yende azali Moïse na banzi ete azali Moïse na bino mwa groupe ya bato ya Kasai nde bozali kolinga kokosa bato koloba ete yende Moïse. Moïse ya wapi? Bino boyebi ba manevre ba biloko ya mabe Tshisekedi asala na mboka na biso oyo lelo biso ba peuple tozali ko souffrir pona Tshisekedi na Mobutu boyebi yango. Bino bokanisi bokokosa banani? Boko
oyo mwa groupe ya bakasaya oyo boyokani mpona kotia désordre na bato mosusu bozali kokosa komanipule me tolobaki yango malamu nzambe ayokeli biso mawa po ete nzungu oyo Mobutu na Tshisekedi batiaka biso bapeple lelo nzungu wana efungwami pe peple amoni clair bino moko boza komona te botala bino moko bandeko kala tango IDPS oyo biso nyonso tango tobandaki kolanda IDPS tango Mobutu alaka ezalaka soki Tshisekedi alobi ete bapeple babima bandeko na banzi ete boulevard wana elingaki ezala olingaki omona te esika ya koleka te plein na bato mais lelo bomoni akomi koluka kaka mwa bato ya mongo bomoni ata bato yango bakei kuna mpona komarche mpona kolakisa ete peuple alingi na ye lisusu bakomedi ya Tshisekedi te bino botala kaka bato bakei komarche mwa mopiku moko kaka ya bato oyo bazali koloba nini bakei komarche bandeko banda mboka na biso ezala mboka na biso bino bosi bomona esika nini baelektio nano esalami te mwa groupe ya bato moko boye bazali kokende po balobi nini o baopoza balingi nini bakende kokontrole serveur ya ordinateur po bayeba makambo nini eza na kati ezalaka ata soki otali yango na États-Unis botambola ata na États-Unis ata na mboka nini na tikala nanga komona te esika bamakambo ya bongo bango bazali koloba ete bakende koyebisa bato ya seni bafungola serveur ya ordinateur bafungolela bango po batala bamakambo nini eza na kati na oyo eza concerné baélection bandeko seni ezali quand même institution pe ya monene oyo ezali kotala makambo ya baélection comment expliquer bakoki kotikela bino mwa bato oyo bauti kaka na libanda boloba nini lokola boza baopposa boya nini bocontrôler serveur ya seni ezalaka te bino bosi boyokango ata na États-Unis ata na mboka nini mpona nini bolingi kozwa bato neti bazoba bamanipulation na bino bozali kosala ye sikoyo Tshisekedi oyo Moïse na bino ya bozali kobenga Moïse oyo tosi tocomprendre ete oyo ndenge tolobi ete bokoya kolatisa Lucifer kazaka ya Moïse bobengi ye Moïse sikoyo kaka bajene ye ezalaki na yango na Mobutu boza komona ayebisi bato le premier babima na balabala ye na limeta avandi na mwana na ye Félix bavandi tala bino bato bozali kokende kaka ngulungulu mpona kokende tala ndenge baza kobeta bino ko mpe kopanza bino bambanga bamakila ndenge mpo mwana mobali oyo apanzani mbanga na makambo oyo bakendeki mpona kosala baprotestation ye moko kaka kofuta hôpital akanisa teke bato ya IDPS bakopesa ye ta elikuta mpo baloba bakende hôpital mpe balandela baswe na ye ye moko kaka bomoni place baopposant congolais bazali kosakana na bino Tshisekedi amipesa respect soki azali mpenza démocrate amipesa respect po ete babiloko azali kosala meme communauté internationale baza kodeteste ye bakomona ete azali sérieux te koko oyo po ete babiloko azali kosala yakanisi ete biso bapeple ya lelo ya Congo tozali lisusu na makanisi ya ndenge alobi oyo mbama histoire ya lokuta aza kokosa bapeple baza kobima baza kobeta bango koboma bango ye avandi na mwa awa marche wana esalami bandeko bomoni Félix Tshisekedi abimi na libanda po akende kotambola bomoni ata ye moko Tshisekedi abimi ye azali wana kaka mpona koloba na tolingi boye le premier totambola mais ye moko azali wapi mwana na ye Félix Tshisekedi azali wapi bandeko bososolaka tango lobaka babiloko ya boye ye moko ayebaka danger ezali yango na moni ete atikaka kaka bapeple babima ngulungulu ndeko soko okufi okei perdi famille na yo nde batikali na pasi ndeko ye okotala te Congo oyo ndenge tobandaka ndenge mboka na biso ezalaka ndenge bapasi oyo tomonaka yo kanisi tango tomonaka bapasi na tango ya Mobutu Moïse na bino mpe azalaka na kati ya Congo te eloko nini asalaka ya makasi po ete ye pasisa bapasi asalaka mpe na gouvernement ya Mobutu boyebaka yango te eloko nini asala oyo lelo boya koloba ete ye Moïse ya banani tozalaka nde bazoba tango wana po ete tango bakangaka biso miso toyebaka te mais siko tofungwami miso Tshisekedi azali Moïse te Tshisekedi c'est un aventurier oyo azali kolinga kotia peple na kati na pasi nani azali kokosa bino te Tshisekedi lelo soki akomi mokonzi na Congo nde akoyela biso makambo ya malamu bandeko tala oyebi
na ye komona siko Joseph Kabila nde azali vrai démocrate koleka Koko Tshisekedi po ete makambo Tshisekedi na bana na ye bazali kosala oyo tobengi bango bakuluna nayebi te vraiment soki Tshisekedi azali démocrate bandeko eloko eza kokamwisa par exemple mpona kokende kodepose memo na seni memo il faut komema ngulupa ya bakuluna epuis babanda kobamba bato mabanga epuis bageni nyonso tu oyo Tshisekedi aza koluka po aprovoke avant baélection Joseph Kabila na sécurité na ye na bato na ye basi bayebi yango alors bakotika te po ete occasion epesamela Koko Tshisekedi jamais tozali mayele tosi toyebi yango ekosimba te tala boyebaka yango bozali kokanisa ete bino boleki biso mayele mais boyebaka ete tozali lokola tozali likolo ya ngomba tozali kotala bino baplan na bino nyonso to bozali kosala mpona koluka ekosimba te ndeko lobaka ete Tshisekedi lobaka ete bandeko Tshisekedi asi asala eloko moko ete alongola peuple na kati ya pasi na likambo moko wana nde tolobi sava mais soki Tshisekedi azali kaka moto akontribue na malheur ya bakongolais amata kita nyonso pamba ata bagene na bino bozolo botinizi na kati ya Congo pamba bandeko bomoni bino moko nazali koyebisa bino botala différence tango Mobutu alaki tango Tshisekedi azalaka tango biso nyonso tobanda kolanda ye boyebi tango elaki ke soki alobi ete likambo boyebi tobima na balabala boulevard wana elingaki eyinda me botala mpo omona ete peuple asi ya comprendre alingi na ye bozoba te botala kaka mwa bato ya mike ya moko bandeko nde bazali kobima na boulevard na banzi ete bato mosusu bakoloba mama ozali makambo nini azali koloba na kosenga kuna na régie papa botamba tiela biso babilili totala ndenge nini bato oyo bakendeki bakuluna ya IDPS ndenge nini bakendeki na boulevard botala pe bato yango mpona kolakisa ete peuple penza azali na ye nsima ya Tshisekedi te po ete ntango Tshisekedi azalaka soki alobi bandeko boulevard wana elingaki eyinda meme ti kote ya entre 24 bato balingaki batonda mais peuple aye kocomprendre aye komona ete baréalité ya Joseph Kabila na kati ya terrain yango ete peuple azali kolinga te oyo kaka oyo bozali komona mwa groupe ya bakasayen oyo balandaka ye Tshisekedi mpona koapuye na mwa bato mosusu na bana ya kuluna balokoti po ete bazali koluka bana ya kuluna bazali koluka occasion ete bato wana ntango bakosala mobulu bango baprofite babuka bamagasin nde ezali sue na bango mais ndenge ezali wana Joseph Kabila bolobaka ete Joseph Kabila azali zoba mais Joseph Kabila azali zoba te bino nde bozali kobima bazoba po ete bozali kolinga koatendre ye bozali kolinga kotia bapiège po ete Joseph Kabila akweya mais tosi totimbeli bino bosala na bino bamakambo nyonso boyebaka mpe communauté internationale eza kozwa banote bazali koyeba makambo Tshisekedi azali kosala na bato na ye bazali kocomprendre ye Tshisekedi alobi ete azali démocrate alingi makambo nyonso ekende na démocratie mais bandeko balobi baélection yango oyo etant que e démocrate tika baélection esalama tika bapeuple bapona mpona nini akomi kosalasala bamobulu mpe ekomi ete ono soki bavote moto boye moto wana bibi le 6 bokomona bandeko naza koyebisa bino bokanga date ya lelo bino bato bozala kolanda émission oyo bokanga date ya lelo ngai mama Rosalie naza koloba le 6 ou bien après le 6 soki baannonce Joseph Kabila président ya Congo bandeko nazali koyebisa bino mokolo wana nde bakomona ndenge Joseph Kabila armée ya Joseph Kabila ekofungola moto na kati ya Kinshasa nde bokomona na banzi bokoluka sika ntango mosusu koko na bino Tshisekedi akozala bokoluka epai ekozala somo lokola bozali koloba ye bondimi bokufa mokolo wana mpe bokokufa po ete mboka na biso eza kokota kaka na kati ya pasi likolo na bino bato oyo bozali koyela biso na bamakambo ya lokuta bolingi kaka mboka ezongaka nsima na babozoba bino boyebi Tshisekedi autilize mbongo ya mboka na biso mbala boni soki azali moto ya juste botuna nanu bandako asomba na Belgique oyo mosusu achacha ngo na kombo ya bandeko na ye na kombo
ya mwasi na yena nini est-ce que bambongo wana azwa yango na voie normale to bango nyonso tuna bamobutu bayiba na mboko na kesi ya leta ye Tshisekedi ayebi teke lelo soki babelge balobi ete batia transparence bafungola dossier ya Lumumba bayebi teke Tshisekedi ayebi teke babelge bakoloba mpe biloko nini oyo baintere nini oyo bapesaka bango mpo balivre Lumumba na liwa. Alors démocrate ya nini oyo bino bozali koloba ete Tshisekedi nde démocrate abomisi bakimba abomisi bango mpona makambo ya lokuta lelo famille ya bakimba na bato mosusu batikala baorphelin mpona Tshisekedi aza koya kokosa bato Moïse ya wapi lelo soki mboka na biso ezali na malheur bandeko tozali koloba ezali Tshisekedi oyo azali parmi bato oyo babomi mboka bomikosa te tala tozalaki na kati ya nzungu oyo bakangelaka biso bambula na bambula me lelo oyo nzambe asungi toyebi baverité Tshisekedi akoki kotrompe biso lisusu te bamoni lelo na Kinshasa bato balingi lisusu te bamakambo oyo tokende na bala soki boteli na boulevard mwa mopiku ya bato kaka bakendeki po ete bakende kosala mobulu na mwa baluba oyo bandeko yango la tolobi ete mboka na biso tango bazali kobongisa mboka Tshisekedi azali créer bakuluna po ete bakende kobebisa misala ya kitoko bazali kotia na ba 5 chantier na kati na baboulevard koboka bamabanga kopanza bamagasin ya bato wana nde Tshisekedi alobi azali démocrate mais ezali mawa mingi oyo kobenga ete Tshisekedi azali démocrate ezali mawa mingi bato bazali tala Tshisekedi azali cerveau moteur ya malheur ya mboka na biso toyebisaki bino ete Mobutu akufi mais atiki makanisi na ye na kati na Tshisekedi tozali koyebisa bino butu moi bandeko bapeuple congolais bolamuka mboka na biso ndenge ezali wana ekobonga te po ete Tshisekedi alobi ete bokende kuna bobima na nzela te mboka na biso ekobonga soki ete tosimbani maboko yo opesi mayele na yo mpo opesi mayele na ye ale totongi mboka ekobonga kaka te mpo na cerveau ya Tshisekedi mbala boni Tshisekedi asala politique na mboka na biso depuis Mobutu te na ndenge bazali kokende eloko nini asala ata na mboka na ye kabeyaka mwanga atika nini ye azali koprepare terrain mpo na mwana na ye ye akandisi toyebi wana nyonso te lelo akomi kokosa nazali koloba soki lelo bango balobi ete bakomi koloba ete non Kabila ndenge ezali wana tolingi banini te il faut kende mais bokendeki kosigner bapapier mpo nini mpo boloba ete tokende na baélection mpona nini bokendeki kosigner bapapier bino bokanisi ete communauté internationale ezali kotala bino te babozoba oyo nyonso bozali kosala bokanisi communauté internationale ezali kozwa banote te Tshisekedi andimi kosigner bapapier ya kokende na Joseph Kabila na baélection après kaka ye moko akomi koloba ete azali mopaya omoni comédie aventure ya Tshisekedi ezali kocontinue te lelo comédie tout à fait yango nomoni ete nzambe mpe azali kopezongisa ye kaka nsima nzambe mpe alingi kopesa ye occasion tazwa poste ya président mpo ete nzambe ayebi bamakambo nini oyo Tshisekedi azali kosala bandeko toza koloba kaka lelo mpona bato bazali kozwa mbongo ya Kongo batongi bandaku na poto mais butu na bandaku boni oyo Tshisekedi aza nango na Belgique awa po ete ye asalaka makambo na ye na sese lokola Kintsweki Tshisekedi azali na bandako ebele asomba na mbongo ya Kongo bino bokanisi bambongo wana nyonso ozwango na voie normale Tshisekedi asali bambula ebele awa bandeko na tikali komona tata na balabala moko pamba oyo ezala ete leader ya opposition po ete tomonaka yango na bamboka mosusu okomona leader ya opposition asala mpe evre moko na mwa kwe moko bo bapeuple batikala neti elembo me botuna ya Tshisekedi na kati ya mboka na biso Kongo eloko nini Tshisekedi asala balobi ete ou bien pont oyo Tshisekedi moto asala bimisaka mbongo na parti ya UDPS ou bien Tshisekedi asalaka boye asala nini kaka kotia bato na kati
na désordre na kati na kao ezali mawa me bandeko nakolakisa bino ete lelo peuple bacomprendre vérité mpo mingi baza koyeba te peuple bacomprendre vérité balingi lisusu bagene ete ndenge alobaka ete bobima na nzela bokende kosala boye lelo botala ete lelo ndenge babimaki oyo babimaki wana bato mingi bazali koloba me botala kaka mwa mipiku ya bato mpe mingi bacomprendre ete balingi lisusu bage wana te mpo ete ntango bango bazali kobima esika bazali kozokende kozwa baproblème soki bakufi famille ezali komona pasi kaka bango moko balider d'opposition wana bamonanaka te mpo basunga yango na ebele bacomprendre balobi jamais tokokende kaka na baélection mais ndeko yo olobi ete Tshisekedi azali démocrate azali kobanga baélection mpo na nini mpona botala boyeba ete esika comédie ya bato oyo ezali mais Tshisekedi ayebaka ete ata soki azali kosala nyonso tukoloba mpo na Kabila ayebaka ete biso mpe bakongolais oyo tolobi ete tolingi Joseph Kabila tolingi ete akontinue mandat tozali tolobi yango après les 6 soki bango bakanisi ete bango nde bazali babilombe soki balobi bango bakobima na balabala mpo basala trouble après les 6 soki bavote les reis biso mpe bato ya les reis tokobima na banzi ete mokolo wana ekozala somo batunaka Jean-Pierre Mbemba mokolo oyo bafungolaka moto batuna ye ndenge akimaka mbangu na ambassade d'Afrique du Sud asundoli meme na baelema na ye ebongo ye moto azali kosala makelele ntango ekozala ete koyinda Tshisekedi ntango mosusu okomona kokima na ambassade ya France ou bien ya Belgique babombi ye ebongo yo mwa ngungi oyo ozali kolanda kaka ngulungulu eboyeboye aza koloba na bino bobima le premier wapi mwana na ye Félix bomoni ye wapi ata mwasi na ye na kati ya marche na bomoni ye wapi ata membre ya famille na ye bomoni bango bandeko bozalaka mayele bazali kobomisa bino lokola banyama lokola bazoba mpona nini azali kobanga élection mpona nini mpo ayebi ete amoni déjà meme congrès ya PPRD ntango esalamaki Tshisekedi azalaki nde na somo mais akolonga te papa Botamba tiela biso babilili totala ndenge nini bana ya kuluna bakendeki kosala bamakambo ya babozoba donc bana ya IDPS ya kuluna papa na bango Tshisekedi avandi kuna na ndako na limete ye mosala kotinda azwi mwana na ye oyo azalaka monene lokola Nintendo abombi ye na ndako Félix Tshisekedi ale azwi nde sikoyo bana ya bato mosusu atia na nzela mpo ete bango bazwa baproblème bastratégie wana tosi toyebi yango mais oyo azali kolanda Tshisekedi boyebaka ete bozali kaka komitia na kati na RR mpo ete makambo na ye ya kala ekosila te ezali ndenge na ye yango tolobaki ete bino bato bozali kolatisa ye kazaka ya Moïse biso na minito tolongoli ye kazaka ya Moïse tolatisi ye kazaka ya Lucifer mpo ete ye alingi mboka na biso ebonga te soki azalaki moto ya motema malamu alingaki aloba ete bandeko bakongolais ndenge babandi kosala bakonzi ya mboka bazwi makanisi ya malamu babandi kotonga mboka moto na moto apesa mayele po tosangisa mayele totonga mboka me ye azali koya kaka na makanisi nini ye akanisi ete ye nde soki akomi mokonzi akosalela biso changement total na kati ya Congo boni lokuta boye ko boni lokuta boye tatoyo boni lokuta boye papa Botamba tiela biso babilili totala ndenge nini bana ya kuluna ya IDPS makambo bakendeki kosala na boulevard mpona koloba ete bakendeki mpona bakontrole serveur ya baordinateur baebeloko nini ezali na kati bandeko ata na États-Unis totikala komona teke avant baélection bato opposition baloba ete bakei mpo bakontrole serveur ya baordinateur oyo baprogramme yango mpona baélection bango bakende kokontrole estce ezalaka na mokili nini boswi boyoka yango te koko Tshisekedi azali koluka likambo mosusu mais nzambe akosukisa ye bandeko bo bolingo bolanda na babilili botala ndenge nini bamakambo ezali koleka oyo bana ya kuluna babimaki na balabala mwa groupe ya bato bakei mpo basala bakomedi na bango mais bakosuka balinga te papa Botamba ba image s'il vous plaît. Mais tu as vu la mobilisation, moi je crois que ce n'est qu'un début. Les vraies choses vont commencer maintenant. Hein? Donc, et je crois que la chose telle que le pays est en train de continuer, on ne peut plus accepter. C'est-à-dire que c'est le début de la détermination d'un peuple. Ouais. Tu vois, ça c'est une détermination absolue.
Et vous allez voir dans les tout prochains jours ce qui se passera dans ce pays. Moi, je crois que le peuple a compris qu'on ne peut plus continuer avec Kabila. Et Kabila est à la base de la souffrance de la population. La faim, c'est Kabila. Manque du courage, c'est Kabila. Manque d'eau, c'est Kabila. Manque de vie, c'est Kabila. Tout, c'est Kabila. La mobilisation des policiers, c'est parce qu'il n'y a rien. Vous croyez la mobilisation des policiers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Depuis que Kabila est au pouvoir, on n'a jamais vécu. On n'a pas vu. Vive le on est en sécurité kuna. La Constitution autorise les manifestations pacifiques et nous opérons pacifiquement. Mais voilà la réaction de notre police, la police de la République. Nous voulons l'alternance politique. Ce que nous voulons, c'est que le peuple congolais puisse se retrouver à tous les niveaux. Les étudiants, les mamans qui vendent de marché. Partout, nous voulons que l'alternance politique puisse se rétablir dans ce pays. Nous voulons que M. Joseph Kabila puisse quitter le pays. C'est ce que nous voulons. On a une déclaration. Vous voyez comment on a blessé au nom de la démocratie. On marche pacifiquement pour réclamer notre démocratie. Mais voilà, vous voyez comment on m'a blessé innocemment pour simplement réclamer la démocratie. Et voilà qu'on nous blesse l'état des droits. Et c'est ça, c'est quel état? Ça c'est un état voyou. Comment les policiers qui doivent garder et sauvegarder la dignité humaine doivent blesser un simple citoyen non armé tel que je suis. Et ce sont des contentieux qu'ils auront à régler avec l'État futur. C'est que nous réclamons la démocratie. Vous nous blessez sans armes. Et demain, le lendemain, vous allez construire avec. C'est ça l'état de droit dont vous réclamez. Merci beaucoup. L'opinion internationale et nationale vous observe. Et nous sommes avec vous. Nous sommes déterminés. Nous allons aller avec vous jusqu'à la fin. Sans armes, vous lancez des actimogènes. Vous lancez des armes. Le changement. On va libérer. À la base des autres qui se créent dans le pays. Donc déposer un mémo au président de la CENI. Je crois que c'est ça l'élément le plus important. Est-ce qu'on peut empêcher un peuple d'aller déposer un mémo à la CENI? Est-ce que c'est normal? On ne peut pas aller aux élections dans l'anarchie. Nous devons aller aux élections dans la confiance et dans la cohésion. Mais à partir du moment où il n'y a pas cette cohésion-là, à partir du moment où il y a toujours cette anarchie-là, vous croyez que nous allons arriver où? Et je crois que M. Kabila est le responsable de tout ce qui se passe dans le pays. Et alors, vous n'avez pas la réponse. Moi, je crois que pour nous, c'est une occasion de lancer un appel à tout notre peuple à se mobiliser comme un seul homme
nous devons absolument prouver à M. Kabila de quoi nous sommes capables dans ce pays. Vous êtes arrêté l'un de votre membre avec qui vous étiez ensemble. Qu'est-ce que vous dites? Mais écoute, de toutes les façons, il sera récupéré. Ça, vous pouvez en être sûr. Il sera récupéré. Et je crois que si M. Kabila continue à arrêter les gens, nous allons faire une révolution à la tunisienne jusqu'à ce que lui-même sera arrêté. Oui, na marche pacifique. Tout le monde est là au côté IDPS et au sein de Batika IDPS a revendiqué. Ils ont encore pour la service centrale, tout sur la monde. Ils ont dit qu'on a problème à deux camps. Donc, quand on est en opposition, on a posé la clair, c'est tout. Ni on va casser là. Ceux qui moko ezaki démocratique, ezaki un pays démocratique. Donc, comment on a makambu ya boité. Vraiment que le pouvoir à mon afon la mise na yeba que non basé sur la gestion en mboka té. Parce que so bazaki na gestion en mboka, rien que par la marche oyo IDPS annoncaki paralyser la ville. La ville n'allait pas être paralysée comme ça. Vraiment, nous ne sommes pas dans la démocratie. Nuit et jour, nous sommes dans la démocratie, nous sommes dans la démocratie. Quand nous laisse accéder à serveur central wana. Parce que pourquoi ceux qui serveur central wana ezaki na problème té. Ceux qui ba ko manigancer biloko ya mabete. Pourquoi ba so pour biso to accéder na serveur central wana. Les élections sont libres, démocratiques. Oyo et déjà message moko tozo lancer bango. Vraiment tangu ba ko annoncer ceux qui ba sali kaka erreur na ko plus bien qu'un candidat ya lokuta. Oyo biso tozo zelaté contre le choix de la République. Bah comment on a plus que tozo bombela ba. Vraiment na lobby boye na koloba boye. Na répété le comme cadre ya IDPS. Ezali cessé o la repesa bato. Papa moko azali na mbongo ne ebele, akufi atiki bana ebele. Bana wana batikali. Ni balé ba ko diriger, to bana nyonso ba ko diriger ensemble. Bato nyonso tout ba yebaka ndenge makambo zolekela na kata boîte oyo bowe ya tiki. Bo biso lelo mboka pe eza ndire moboti. Lelo toza na kata seni. Yengo imulunda zali pasteur à solo. L'homme est dédié. Oh bozali kolobela. Mais toye uniquement pour vérifier service central oh zali parti moko ya kata ordinateur. Mais toye ba makamuni ne bomba mikuna. Biso ba combattant ba cadre to kotika la libanda et que ba autorité na biso parti ba kota na cadre. Chaque autorité parti ba kota pour ba yeba makamona ne surtout. Lelo ba benga policier. Ah, mais moi ça m'étonne. Moi étant que fonctionnaire de l'État, nakotika koma oyote ya IDPS, Tito Rolonga. Les partisans de l'IDPS ou de l'opposition ont complètement raison. Nous sommes la population, nous observons. Il y a de l'autre côté la majorité présidentielle et d'une part il y a l'opposition. Qu'on laisse à chacun, si la majorité présidentielle demandait d'observer le service central, qu'on le laisse observer, si l'opposition demandait aussi qu'on le laisse observer. Parce que c'est ça la démocratie libre et transparente. Si vous ne voulez pas, c'est-à-dire vous êtes d'accord par rapport à vos sacrifices nocturnes que vous avez faits, qu'il y ait de sang coule dans ces pays. Mais je vous l'ai dit, je déclare qu'il pleuve ou qu'il neige. Le 7 décembre, malgré la qualité de la tricherie, Tshisekedi Ouamulumba, président de cette république. S'il n'y a pas de tricherie, pourquoi vous nous tuez s'il n'y a pas de tricherie? Laissez le peuple s'exprimer, choisir le président de son choix. Pourquoi? Démocratie est à copier. Pas policier, on est copié, mais on a en plein champ de tir. Dans la manifestation, il y a des personnes. Là, c'est l'image. Il y a un
Olobi? Ça, non, la présentation est... Mais européen, il s'est mis en pardon. Déjà quand même battu. Il m'a demandé vedette na site na chauffeur. Non, la marche d'aujourd'hui avait pour point final le dépôt de notre mémo. Nous allons le déposer. Ici, il faut seulement retenir que la marche a été réprimée avec beaucoup de brutalité et de violence. Les électeurs ont marché pour réclamer un processus transparent qui est le seul gage pour que le processus soit apaisé. Et c'était une revendication tout à fait légitime, une marche organisée dans la légalité. Et voilà que M. Kabila a dévoilé sa face. Il ne veut pas organiser au Congo des élections libres, démocratiques et transparentes. Il a mis sur notre chemin, sur le chemin d'une marche pacifique, sa milice armée jusqu'aux dents qui a tiré avec des balles réelles, qui a dispersé les militants. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup d'arrêtés. Mais nous disons que tenons bon et nous tenons bon. Nous arriverons jusqu'au bout. Nous allons arracher en 2011 des élections libres, démocratiques et transparentes qui vont déboulonner ce régime dictatorial. Kabila va dégager du pays en 2011. Le 6 décembre, c'est fini. Je vous ai dit, tout se résume dans la transparence du processus électoral. Nous réclamons l'audit du fichier. Bandiko, babolingo bino moko bouti kolanda. Oyo wana ezali kolakisa ete faiblesse ya Tshisekedi. Bandeko, oyo bozali komona na babilili makambo ezali kosalama. Ezali kolakisa faiblesse ya Tshisekedi vis-à-vis ya le Rais Joseph Kabila. Bandeko, soki kutu Joseph Kabila, un jeune président, yende motazali kosala babiloko toko comprendre. Mais Koko Tshisekedi te un démocrate azali koloba ete un démocrate. Bandeko, babiloko tozali komona lelo. Bomona kaite nzamba azali ko révéler biso vrai face na ye makambo azali ko sala tango Mobutu azalaka na bokonzi. Azali ko bimaneti leader na sese yena Mobutu bazali ko solola. Yena Mobutu bazali ko lia ba famille bato na bango ba bimanga na ba marche bazali ko kufa na butu yena Mobutu bazali ko lia bazali ko seka pe mbongo ezali ko longo na Guado ezali ko kita na limete. Bino moko boye bindenge ngwanda le Terminator a confirmé yango le bete eloko bato mingi baye bagate Mobutu na Tshisekedi bazali ba ami moko ya makasi a révélé ki bino mo eloko moko ya monene. Donc tozali koloba ete Mobutu akufi mais atiki makanisi na ye na cerveau ya Tshisekedi. Bandeko bomonaga mosika po bobenga Tshisekedi Moïse po banda kotala asala pe na mboka na biso etanke na kati ya gouvernement asali pe bambule bele na Mobutu. Bandeko moto asali na gouvernement mais bo banda kotuna atika eloko nini tolo
tolo bakutuna na Kinshasa te mais totala siko na kati ya village na ye esika le rais akendaki kobeta tu oyo amoni kabeya kamwanga yoki mawa le rais ma ya miso ekiti atika nini bandeko ata po ya pamba tongela bango asala eloko te bandeko po tolakisa bino ete Tshisekedi yo bino boza kobetela tolo bazali na bango kaka bato bazali koluka ndenge nini ya komanipule peuple bandeko ezali na baexemple mosusu tozali koloba soki ovandi okanisi bokomona ete bozali kolatisa ntango mosusu Lucifer kazaka ya Moïse oyo ndenge bozali kokanisa ete Moïse te bandeko ntango tobengaka ye Moïse tozalaka na kati ya aveuglement nzungu bafini kaka me nzungu wana lelo nzambe ayoki mawa nzungu mofini ko elongwe biso bapeuple makanisi efungwami bandeko babolingo tango bana ya poto to bakombata babandaki koloba awa makambo ya bafemme violée depuis 2004 Tshisekedi azalaka na poto bandeko silence total tango bato bazali koloba makambo ya bafemme violée silence total mais poto lakisa bino ke azalaka na intérêt alukaka intérêt ya peuple te alukaka ba intérêt na ye tango bazali koloba makambo ya bafemme violée tango ba petit peuple ba congolais o kaka ya mikemiko bayaki koluka ville bazala na mawa baza kolela likambo ya femme violée totikalaka komona teke opposant moko atelema loba ete ngai nazali opposant ya makasi na telemi tosala mikanda tokende na oni to déposer yango mpona likambo ya bafemme violée Tshisekedi nie mazalaki ya na poto tango ekomi makambo ya baélection amoni ete baintérêt na ye oyo azali kobongisa mpona futur mpe ya mwana na ye wana momoni Tshisekedi atelemi mbango akei ti na États-Unis ake kokutana na secrétaire d'état ya ONU na kati na masolo na ye alobi kaka likambo ete baluka ndenge nini ya kotya ordre mpona makambo ya baélection mais dossier ya bafemme violée na ese atikali ata koglise yango te aloba ete omoni na ese kuna tosala noki bosala noki bobongisa po ete tala ndenge bamama okuna bazali violé alobi ata yango te bandeko tala soki biso bakongolais tozali kotala mpenza baopposant oyo na lisu moko mpenza ya ndenge mpenza ya makambo tozali koloba bakokosa biso lisusu te bakotikala kokosa biso te po ete trop c'est trop baopposant na biso congolais bazali mitema mabe balingi biso te bazali bato kaka bazali kolinga nde koutilize biso Tshisekedi alingi peuple te Tshisekedi azali koluka baintere na ye yo mona mutu nini tala ntango ya Mobutu azalaka bapeuple nyonso tu sacrifice topesi ye motema me ozomona ete moto wana bino bozali kokende bamosusu bazali kokufa tala ata bato ya Saint Joseph babomi bango neti banyama me Tshisekedi na ntango wana ye na Mobutu bazali kokopere me bandeko eske ntango Tshisekedi alingi abanda bamakambo oyo boye tikali koyoka eta esika moko alobi ete no tolobela mpe bamakambo oyo ndenge Mobutu abomaka bato ya UDPS na ntango tobandaki kolite na bato ya Saint Joseph ubie balandela bangwanda boyoki alobi yango jamais atikali koloba yango po ete bazalaki na bango kaka nzungu moko lelo nde bakomi kolakisa bato misusu misapi mpo na kokanga bango bandoki me babosani ete bandoki ya liboso ya mboka na biso nde bango wana Tshisekedi azali ndoki monene ya mboka na biso makambo ngai mama Rosalie nazali koloba nazali na conviction po ete namoni makambo minene oyo tata oyo asali na ndenge ya molili na mboka na biso yango na jamais nga na ekoki kopesa ye confiance soki na kanisi bafamille oyo baperda bato na bango mpona makambo ya UDPS na ntango ya deuxième république ye azali kolia na sese na Mobutu bazali kosolola aza kozoba mbongo apres aza koya kopesa badiscours babima na balabala mposala bamarshe bato bazali kokufa naye komona ete yango nazali koloba Tshisekedi azali le plus dangereux que Kagame tango tolobaka ete président Kagame azali moto mabe donc dans le bien yango Tshisekedi azali le plus dangereux que président Kagame tozali komona yango ete natikali komona te sika Kagame mokolo moko azali kosala batuti je mpona kokosa bango epuis aza komona ete batuti bazali kokende na liwa Kagame avandi kimia non mais naye komona ete Tshisekedi azali le plus dangereux bandeko
bokanisa ete ngai mama Rosalie ata lelo nazali na liboma likambo te mena koyebisa bino makambo oyo ata lelo te ata mikolo koya bokoloba ete mama oyo makambo elobaki azalaki moto ya liboma te nazali koloba lelo ezali lokola ndenge Yesu Kristo abandaka kosakola kala bato bazalaki komona me moto makambo nini eza koloba mais il fallait mikolo eleka mpo baya kocomprendre eloko nini azalaki koloba. Papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo ba makambo bozali komona boyebaka yango ete ezali kolakisa penza ke Tshisekedi azali démocrate te mais Tshisekedi azali moto oyo alatande kazaka ya ba démocrate pona kolakisa ete azali na molongo ya ba démocrate mais ye azali démocrate te lokuta. Bandeko makambo ndenge ezali komona na terrain bolinga te ndenge tozali komona Tshisekedi na kati ya terrain azali perdant po ete loko wana nde bakongole bele bazali kolinga koyoka yango te surtout bamobutiste oyo mingi bakima bazali libanda ya mboka. Tshisekedi azali perdant bolinga te parce que ezali komonana même na kati ya terrain peuple congolais balingi na bango ye penza te. Yanga tolobaki ete mokolo oyo bato bayaka na stade bamosusu bayaki po bayoka na bango miziki ba profiter nde yango nde salaki mwa nombre mais bandeko bomoni bino moko nombre ya bato oyo babimi na makambo oyo ye alobaki le premier babima. Est-ce que na tango deuxième république boyebi tango azalaka soka lobi ete bato babima bakende ko marché boyebi ndenge bato babandaki kobima boyebi yango bandeko pona tango wana bato bazalaki flou bayebaka te mais lelo peuple congolais afungwami. Bandeko Tshisekedi alinga te biso tokoki ba peuple congolais tokoki lisusu kokosama na ba aventure na ba comédie na ye asalaka te. Tokoki jamais kokosama na ba comédie na ye po ete ba comédie asalaka lelo to comprendre yango lelo mokili comprendre yango. Alobi na bato babima tala ba pauvre innocent babimi ba mosusu babeti bango bakile na monoko mais wapi Félix Tshisekedi mwana na ye po ye pe azali alobi ete ye pe azali na kati na ligue mais wapi ye moko Tshisekedi azali wapi po ete a marché mokolo wana. Bandeko nazali koyebisa bino bato bazali ko manipuler biso ba peuple tango tozali kokanisa ete bango nde bazali kosala po ete balingi biso ba peuple te tala po omona ete Tshisekedi alingi na ye biso ba peuple te. Bandeko soki azalaki na bolingo ya ba peuple tango nouvelle oyo ya ba femme violée ebandaki alingaki azala mutu ya liboso akende kotala ba mama wana pour la souffrance ba mama wana bazali na yango na makambo ndenge balakisaka alingaki azala mutu ya liboso mais tozali komona même ba pauvre gens ba werason bato kaka bazana mwa ba moyenne na bango ya mike tala ndenge bazali kokende kosunga ba mama wana bazali kozwa ba vie na bango tina bagoma kokuta na ba mama wana. Lelo bakonzi ya Congo bino bozali ko critiquer bazali kosala mwa makasi mpona ba mama wana ya est mais bato bozali kokosa bato oh no bango nde balingi ba peuple bolingi ba peuple te bozali ko utiliser ba peuple tala na ba élection abandi ko utiliser ba peuple poni ni bazwa ba pesa kaiba mbongo bani mais bandeko tozali ko yebisa bino ya solo ba makambo bozwa yango lisekite bato mingi ba pesa ki ba mbongo na bango wana poto pona makambo ya IDPS ba pesa ki Tshisekedi condition ou bien azwa na ba élection bango bazonga na Congo ou bien asala makasi révolution kota bango baya ba récupérer mboka problème mibale ba pesa ki et puis yoka ndenge babandi koloba soki Tshisekedi asali ba aventure bambongo na biso topesaki tokopanza ba parti ba bureau ya IDPS nyonso ezali na poto bandeko mpona koloba ete batie na piège yango na topesi tengo raison topesi kamere raison topesi na ba parti oyo balingi kosangana na ete po ete Tshisekedi alingi kosala ete lokola ye nde kaka soki alobi il faut bato nyonso bayoka non ndenge alobi na bino ke Tshisekedi nde azali nzambe oyo nyonso kosala ekokende kaka na ndenge ya malamu. Donc kamera aza na raison tengo aza na raison na ba parti mosusu na ba parti mosusu baboye baza na raison. Tshisekedi c'était leader oyo azali kotia bato na ndenge ya ba problème mingi bazali koyeba te lelo bato bele bazwi ba problème na ba vie na bango bandeko tolakisaki bino
Mbwakem oyo azalaki baconfondateur ya IDPS bomona ndenge bafusundola famille na ye bato ya IDPS kutu bakipaka bango te bato ya mawa bakomi kokende kotala bato wana ekolobela bino eloko te après aza koloba ete azali na susi ya peuple susi kutu ya bato na ye oyo basalaka na bango na IDPS aza nango te kaka ya bamasi ya bapeuple nde kozala nango bandeko tobenda bilili tozala baéveillé Tshisekedi c'est un comédien c'est un aventurier azali kolinga kotya kaka peuple na difficulté aza aventurier toza koloba ete papa aza aventurier un type qui se respecte un papa qui se respecte akosala nini ye lelo akomi koloba na bato ke aza na baduti ya nationalité ya Joseph Kabila mais soki azali se respecter vraiment mpona nini akende kosigner bapapier yo yebi ete constitution ya mboka elobi ete okoki kosala baélection na mopaya te mais ye ake kosigner bapapier apoza kosigner bapapier andimi kokende baélection ale aza koya na poto awa mpona soki kolinga ete bana poto bapesa bamabonza na parti ya DPS ono ndenge ezali wana en tout cas nayokaka bato mosusu balobaka ete Joseph Kabila azali mopaya nayokaka mpe bato mosusu balobaka ete azali mopaya azali mwana ya mboka yango ngai nazali na nsima ya bato balobaka ete azali bandeko mpona nini mpona kopesa réponse directe oyo batuni yo il faut koleka kaka na mokongo ya peuple mpo ete bobanda deja koutilize bapeuple depuis kala na mobutu yango wana bozali kokontinue kaka bongo bandeko réponse wana apesaki na bato ya mayele bakoloba ete pere oyo aza kosakana na biso pere oyo aza kozwa biso neti bazoba bandeko ba bolingo lelo bamakambo tozali koyebisa bino bozwa yango liseki te mpo ete makambo biso tozali koloba soki biso bacongolais tosali attention te ekokute biso cher ntango mosusu ndenge bozali koloba ete makambo wana ekokute biso cher na ndenge ete ntango mosusu mobutu ekokute biso cher oyo na ndenge bamasoloka ya lokuta ekokute biso cher mpo ete barwandais bakoteli biso na mboka nde wana te makambo ekokute biso bapeuple congolais cher kaka baaventure balokuta oyo balider na biso ya opposition bazali kokosa biso bapeuple yango nde kokute biso cher ndeko komikosa te lelo ata soki balobi Tshisekedi président bokanisa te ke Congo makambo nyonso echange na minute bandeko ekozala kutu na baproblème mosusu ya makasi mpo ete azali kaka elembo to racine oyo atikali na basekel oyo mobutu atika donc Tshisekedi ndenge azali wana azali kaka motala nakoyebisa bino eloko moko lelo oyo bato bazali kolakisa bato misusu misapi balobi Tshisekedi nde Moïse ke bazali kolakisa bato misusu misaki atala moto bayibaki mbongo ya Kongo atongi ndako na nini mais lelo soki balobi transparence ekota babanda kotuna bandeko Tshisekedi asomba na poto balandela bandeko bango nyonso tu bazali kaka bato oyo basasi mboka na biso babebisi mboka na biso bango nyonso balingi mboka te ezala Tshisekedi ezala nani Tshisekedi ye wana boza komona makasi bamakambo azali kosala azali kolinga kobonga nzoto mpona nini mpo mwana na ye azwa bokonzi boza komona mpe ndenge mwana na ye ndenge aza kolandalanda tata na ye mpo ayebi ete place esalami ete tata aza kobongisela nga nzela mais lelo biso bapeuple tosolamuki tokotika tan te mais tozali koloba mpe tozali koyebisa na bato ya UDPS bomikosa te malgré bamenance na bino bozali koloba eke après le 6 bokomona tolobi yango le 6 sikoyo biso tozali kolakisaki démocratie après le 6 soki Joseph Kabila aleki mokolo wana bokomona biso mpe baelema bacombattant ya PPRD tokobima mokolo wana ekozala somo ou bien koko na bino Tshisekedi azonga na kabeka mwanga kovanda ou bien aluka sika kokende wana sikoyo message topesi bino bino bolobi Joseph Kabila azonga na Rwanda mais biso tolobi ete Joseph nani tolobi ete Tshisekedi ou bien azonga na kabeka mwanga ou bien akende na Belgique aluka esika kokende na exil po ekozala somo mokolo wana na banzi ya Jean-Pierre Mbemba ezalaki moke bokosa na kaka na bamakambo na bino bozali kosala bino bolobi ke peuple nde moto azali koloba mais tokoyebisa bino ezali peuple te ezali nde bo groupe ya bato bozali koloba me mokolo wana bokomona bacombattant ya PPRD bakobime kozala somo bokopona ou bien Tshisekedi exil na poto ou bien akei kopema retraite na kabeyaka mwanga wana ezali bamaloba oyo topesi bino lelo bomoni yango neti liseki me ezali message oyo topesi bino Tshisekedi na kabeyaka mwanga ou bien na Belgique esika bakokende po batraite azwa batraitement na ye oyo amesana kozwa mikolo nyonso biso tolingi baprésident oyo baspoma deja
ya Kofi Nokate tolingi ba président o bazali en forme tolingi te ba président oyo bakoyela biso oyo ezalaka ete na moment oyo bazali okomona président en forme te mais bazako yebise ah mon président j'ai vieux chichi salaka en forme obimata liboso no loba po bato bamona mutu mobimba zako bimba comme neti tango Mobutu abelaki prostate na ye oyo ezalaki ete Mobutu ntango azongi na Congo bato baza koforce ville ou pas force kaka bima kaka mpo bato bamona oke oza foko yango yango ndenge Tshisekedi toza komona biloko yango Tshisekedi aza wana okomona ntango mosusu na badiscours na ye apesaka bandeko okomona ete Tshisekedi ndenge azala na faiblesse aza kokoka te me baza kolobiseka vie chichi besala kaka mwa nini mpo bato bamona banini kolakisa mais vie chichi ndenge azali wana aza déjà donc mawato oyo bozomona ete soki mpenza balobi batikela ye 2 heures du temps ou bien 1 heure du temps telema apesaka un discours mais vie chichi akobambana na sekibi akobambana po ete ye kokotenir pas même 1 heure du temps yango nomonaka na badiscours na ye aza akoma kaka soki apesi okomonaka mwa 20 minutes moko boye il faut kata yango mwa mbangu po bazongisa ye mbangu na ndako po bino moko boyebi kaka na batonga na ye wana betaka ye banini mais normalement na ndenge ya balwa soki totali malamu Tshisekedi aza mutu moko mpenza teke bapesi kaka candidature mpo baloba teke oyo basali to banini mpo bafrene mais batie kaka wana pesa candidature na yo mais biso moko toyebi ete Tshisekedi mpenza mawa to santé eza kopermettre te oyo badiscours nde bomonaka ndenge bayaka na bastade ezalaka wana mpenza ezakaka baeffort bapesaka evieni avant ya il faut bapesa ye batonga mpo azala en forme alors pays yango toza na bato mosusu te toza komona kaka bavie oyo basi balembi bakarakasi non yango wana tolobi ete ndenge ezali wana bandeko boyebaka yango ete bino ntango bofingaka président Kabila mais boyebaka teke bino boza na badefo ya kosakana te oyo soki bachaîne mosusu ya radio bazali kolinga koloba yango te biso tozali koloba yango toyebi ete bozali kobomba Tshisekedi aza en forme te mais avenir nde koyebisa biso kaka na bajeune na bino te président il faut bima esala mwa effort banini toyebi na biso toyebi ndenge Mobutu azalaki ana okomona aza kopesa discours donc Mobutu mawato yango kaka biloko ngo yango continuité yango bandeko yango na toloba bamakambo basala Lumumba bamakambo basala Bakimba na bamakambo misusu basala makila ya bato wana lelo revanche na yango ekomi kosala bomoni ndenge bango nyonso tu bakomi bandeko avenir ekolobe belé pona mboka na biso na bato bozali kokanisa ete ba Moïse nde na lobi na bino Lucifer pe akoki kolata kazaka babengi Moïse mais bomi kosate mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kopesa ngai maloba na banzi ete ba peuple congolais ba makambo touti koloba na banzi ba oya bazali bato ya mayele bazali ko comprendre loko nini tozali koloba mais ba oya bazali kaka na esprit ya kotika la kaka na kivie chichi na bango na motu kokanisa ete kivie chichi Moïse bozali nde komikosa po komona ete Moïse na mboka na yeka be akamonga atikala ta kosala eloko te ata pont ya pamba ata nzela ya pamba atikala kosala te mais bango mbongo ya Congo kaka ko utiliser koyiba nde lelo ba mipesi balati bakazaka ba mibengi ba Moïse bino bozali kokanisa ete biso ba peuple ya lelo tozali kaka bazoba bato ya ko manipuler mais bozali komikosa na koyebisa bino boye bandeko boyebi ba makambo biso tozali koloba lelo il faut biso ba peuple to fungolela yango misu bino bokanisi mwana ya Tshisekedi yona ndenga za kolandaka papa na esimasima na matama na ye minene wana za kolanda papa na esimasima bino bokanisi azali kosala yango pamba papa azali ko préparer le terrain oyo ndenga boyoka ka phénomène lobi Tshisekedi yango pe do pesa exemple soki ba pesi ye bokonzi lobi boyoki ke Tshisekedi a dodoki ou bien akufi boyoki ke asi asigner ba mikanda na ba occidentaux po ete soki ya kufi mwana remplacer ba biloko yango yo bandeko ba bolingo oyebi ete
te na koyebisa bino moto akoloba alingi Congo azali te po ete même Tshisekedi c'est un grand égoïste azali égoïste tatoyo bandeko ye moto azali koboma nzoto kolobaka n'importe pourquoi na kombo ya Tshisekedi Tshisekedi bo mais oza kosala erreur tuna histoire ya IDPS bayebisa yo bato babundaka makasi mpo na IDPS oyo baperda babiloko na bango oyo Mobutu nionga bango atia bango na baprison baperda tout meme bamapangu Mobutu abotolaka na moma wana mais dans l'autre temps Tshisekedi na Mobutu baza kokooperaka mais aza kotika bato na ye baza konionga bango mingi baperda babiloko na bango mais lelo oyo bandeko est-ce que Tshisekedi ayebi bango Mbwakiem maître monsieur Mbwakiem oyo azalaka bacofondateur ya IDPS bomoni lelo ndenge mwasi na ye atikala bino bomoni ete Tshisekedi ata ntango ayaki na poto awutaki poto mbala liboso ake na Congo akei kopesa mpona makambo ya baélection bomoni esika ata alekaki ata na famille ya Mbwakem atala ata mwasi ya Mbwakem bomona yango famille wana batikalaka kaka boye yango tozali koloba bandeko tango bozali koloba ete Tshisekedi nde alingi peuple Tshisekedi nde aza na souci ya peuple natalaka bino naza koseka naza koloba ondire bakongole bayebaka na bango makambo te ondire ko bamosusu ti lelo batikalaka kaka na nzungu oyo Mobutu akotisaka biso bango na Tshisekedi mais toyebi na biso bato ebele lelo bazali kosala effort po ete Tshisekedi azwa bokonzi po ete bato ya deuxième république bayebi ete a partir ya Tshisekedi bakozonga na Congo bandeko Tshisekedi soki azwi bokonzi na Congo akomemela biso rien po ete akomema kaka bakuluna oyo ya poto oyo bango bapesaki ye maboko oyo bapesaki bambongo yango nde eloko ayebi ete akopesapesa bango baposte banini bino bokanisi bato wana nde bakokende mpo batonga Congo bamakambo bazali kosala na poto biso moko tozali komona bino bokanisi mpenza Tshisekedi oyo akoya kotia eloko ya malonga na Congo tala botika koreve tosangisa mayele bakongole totonga mboka na likanisi ya Joseph Kabila azali kozala na yango po ete soki Joseph Tshisekedi lelo ndenge azali koloba ye mboka na biso bombo soki azalaka na ide ya kotonga mboka asalaka mpe na gouvernement ya Mobutu bambula na bambula eloko nini asala la question est simple asala nini na mboka na biso soki bobandi kotuna bamituna wana bokomona esika nini bakomedi oyo baopposant congolais bazali kosala lelo azali koloba likambo ya bafemme violée babanda koloba likambo ya bafemme violée depuis 2001 bandeko babanda kolobela yango Tshisekedi azalaki awa nie silence total amoni sikoyo makambo ya baélection ale ye bakomi koloba sikoyo makambo ya bafemme violée mokolo nini Tshisekedi etanke leader oyo alobaka alingi peuple ntango baza koviole bamama na este mokolo nini avant baélection bomoni ata sali bamikanda toki te Tshisekedi akendeki akutana na secrétaire d'état ya ONU mpo na nini na compte kaka ya likambo ya bafemme violée botikala komona yango zéro niet lokuta na lokuta bandeko azali Moïse te po ete atondi na makila na maboko bakuro ya participa na mboka na biso asala ye na Mobutu atondi na makila na maboko donc bobenga ye Moïse te bobenga ye kaka Tshisekedi tuku bolongola kombo ya Moïse botika kosambwisa kombo ya Moïse na banzi ete bino ntango bobengaka ye Moïse nzambe esika azali azalaka na kanda ya kosakana te bandeko bolingo na banzi ete biso tolobi na bakongole pe tokolemba te tokoyebisa bakongole ntango nyonso bosolo esika ezali ata bato bafingi ata bato balobi tokolemba te tokobanda koyebisa toujours bakongole po ete lokuta ya baopposant congolais bazali kotia biso kaka na kati na pasi bato mingi bazali kokanisa bango nde bonzoka nde bato mabe bato oyo bazali kolinga ete biso bapeuple tozala kaka na kati na pasi bandeko bolingo bozala kaka bisika bozali radio Zumel 1000 ezali wana pona bino pona kopesa bino basango esika ba radio mosusu bazali kosala neti po ete bapakolaka ba faux leader ba mafuta pona koloba ete botala bato malamu bango yo bato bakochange Congo ndeko moto akochange Congo akoloba ete ngai na kochange Congo lokuta Congo ekochange me kaka ndeko soki opesi mayele ya malamu yekuna ya malamu pe moto ndio suma mayele ya malamu nde Congo ekochange me Congo ekochange me te po ete
Tshisekedi azui bokonzi po ete asalaka pe na gouvernement ya Mobutu asala na mboka na biso pendant 30 ans eloko nini atika na mboka na biso kaka kobimisa bato bosala bamarche bato bazali kokufa ye avandi azali kolia azali koservice famille na ye tala sikoyo bato bake na boulevard wapi mwana na ye Félix Tshisekedi oyo azali neti Nintendo wapi ye wapi mwana na ye na kati na bato na bazali komarche mpo bomona ndenge nini bazali koutilize biso bapeuple me mbala tolobi yango malamu boyebaka yango ete ekosimba te bajeune na bino ya molili ekosimba te na Mobutu bosalaki yango mpo ete peuple tozalaki ble me siko tosi tofungwami tolobi ete président na biso ezali Joseph Kabila Kabange tokopesa ye maboko mpo ete ye ayeli biso bamakambo moko oyo emonani mpo ete soki topesani maboko tolobi ete tosangisa mayele tokokende na ndenge ya malamu me ndeko bino bato bozali koloba ete bokotia révolution na kati ya Congo po ete après baélection problème ezali te tozali kozela me bobosana te ke biso mpe bacombattant ya PPRD tozali mokolo wana nde tolobi ete bokopona ou bien koko na bino Tshisekedi akende na kovanda na Kaberta Monga ou bien aya kokontinue kozwa baswe na ye awa na poto wana ezali bamakambo oyo topesi bino deshwa bokopona lokola bino bozali komona neti Joseph Kabila zoba bozali kosala n'importe quoi po bolobaka n'importe quoi me ndeko yo moto ozali kolanda ngulungulu okokufa pamba lokola zoba po ete bato oyo basalaka balitaka mpo na UDPS lelo oyo Tshisekedi abosana bango Tshisekedi akipaka bango te tala famille ya Mbwakem ndenge bazali konyokwama bato mosusu bato ya mawa bakomi kokende kotala mwasi na ye na libota na ye Tshisekedi apansaka na bango pona kolakisa bino ete makambo balobaka na bino nazali wana pona peuple oyo boye changement lokuta bandoki ya mboka nde kaka bango wana bandeko bo bolingo bozalaka bisika bozali nde na nsima ya bangonga radio Zumel 1000 ekopesa bino bainformation ya solosolo oyo ewuti mpenza na kati na ba source ya solo pe esika oyo baradio mosusu ezali kokosa bato mpona koloba a biso tolobi b esika oyo bango balobi b mpona kokosa bapeuple biso tolobi te ezali bongo te ezali a bozala wana kaka mpo ete kolanda ntango nyonso ngai mama Rosalie Lokosu pe papa Roger babo tokozanga te kopesa bino ntango nyonso tu basango oyo esengeli ete biso bapeuple tozala lisusu bapeuple ya ntango ya deuxième république te tozala bapeuple oyo tosi tofungwami alors tolobi ete Tshisekedi aba tolingi lisusu bapolitike na ye te mpo ete azali koyela biso politike ya système mpo ete azali koprepare terrain mpo na mwana na ye me tosi totimbeli mpe toyebi yango mpe azali koprepare terrain na bamobutiste oyo bapesaki bacotisation mokolo yaki na poto toyebi yango nyonso me tokotikela bango lisusu tante biso bapeuple congolais tosi tofungwami bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima bangonga nde tokotalisa bino yo Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bokonde kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na bandi ete mbala ya nsima biso boto ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci